Bonjour, bonjour, bana membre. Si mon poche le bit, mon bal à Pembeti na Dubaï. La 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 la. Bandeko. Naina so na bino kamukie. Bongo natika bino na kenanga. Bandeko, eloka liboso na lo banano. Na pesi bino nyonso mbote ya Yesu Kristo za na bino grâce à si grâce pesa na bino. Après esalinga kitoko te. Bandeko. Omoni ndie ba musicien ndenge bazana bango nyonso ngana sangana mutu moko te naza mutu abate bele naza nga mutu parti pris ya mutu boite o asolisaka nga na solakana o pa solisanga te tosuka kana mbotu bazana bango namoni bandeko na biso oyo namoni bokomi trop bobengi ngai pe na kase soko likambo nini bandeko ngana fali tokoza na problème te toko tika la kape ko na problème te ngana fali to wela ni wana sande ko nanga to wela nini o boku benga ngai o nani yo linga nani emone no linga ka fali te likama fali ngo ko clavisan ba wario biso no so ba wario mais ba wario ba so ba pe ba se bele bo skiza nga mo wana parce que bo rezeno ka terre à terre makambo ngana lobaki wana o bato balobaki makambo bana ni abakeina na kele seke bino musubo apuye kindenge fali lobaki bongo poli tokoko sapina buso batina suka boy buso ba muko obi buso be comme na mboko vumako mama mutama yele soka côté place batava zoba pour nous récupérer ça jamais ngana ko na problème na fali na ko na problème nini eloko sito lobaki bino siko botika ngo seke bofandela nga reno na batu misuna yebi wana bobengi ngai na kamwe bino obike bino boso ede falite na bona ngo tanga bakomi na bino yo moko yebi ndenge bobengi ngai wana na ninga ko discuter no te na répondre mo ka polima bino boso ede falite ngana falite wana problème te o te concert ya nani bete so la ki sa vraiment est-ce que biso est-ce que fallait vous qui concert na sala ki ba vidéo na so comprendre pour bino boningo saka ba comparaison siko suku na komisi nani faire esalini azamu na mboka fallait pas azamu na pour bino boningo saka ba boninga ko comparer tim comme ça ba comparer li wana pongi et tika muke ka bo comparer bongo pour bino boningo comparer loko moko te zana ngona tina te o te yaya makambu bwa komelinga na makaba bengelinga yaya soki na bino na okina mawa kongola sakandi jamais ngana fali to na problème fali longa na kigi sasa na kota conseil na koti na bimibe to solo ne ngana fali to za na problème ni botika ngana fali sa ndeko na nga bi bango ba kiti na nini na mbanda kanga na kiti na bumba olinga na loba mino muno kwa mboka botika biso fali jamais ngana ko otoza kote nini kote ningana azande kuna toko kene ntsela moko bodi bilobela pampa bolinga baloba bino makamsusu bandeko yangwana famana yako lobela bino nalika moko pe na lingana loba concernant ya bandeko na biso pe mususu ya basi ya omoni ba relation sexuelle tout ça na bandako na banini o tengala lingana nga ba relation sexuelle ta ko sana ba nini na ba cuisine to na ba salon bani ya mobana la lingio to azo respecter ote soko so bandi bongo nkomsubi boko bima na terre bato basate bo osali masono nzoka bato ba filmer bino tala neti o utolekana na park awa ya prêter Pompadour na moyi makasi bona mulunge bosi bokomi solo boki no ba place bino bosi bato nzoka bino bolali nzoka bosakina bino na makamna bino mususu ba ko kanga bino fuma na police soni mama munene ndengo na tata atobuitu boko osana ba jeune bino yaya toyemi papoto na kimukolo toyena ba jeune te bobo tamawate poni boniko wa copier ba biloko ba mindele boniko wa copier ba copier ke loko isa kito o yebe ke zana ngo le kabiente batikaka congolais niko copier nyonso ti boko copier na ba nya mindele ndenge zalaka parce que eloko bo sali salite talandi ba ko kanga bino kuna na kaka na park na biso sika bano babeta kabali balali wana bavandi obiki yana kipaki tali solongo te parce que et puis ça inga déjà kanda nazotala mama munene parce que bino moko boni ko se respecter te parce que ngana lobika ngabe mone loko yo e bandaka déjà na ndako moni ba jëm sensa e tenga nga mubana ngata zolamba ta partout to sala ba relation sexuelle te zalaka mone éducation pe moko boyo moko parce que excès ya ko sala bon ko musupe o kota nini o ya kutana na
eloko moko bopela mso na nzela otosana biso sito mesana biso rythme on bakoti so bakoti na rythme moko buzoba tala ndi bazotala bino wana moi so azaka mapeka solo suka zo aka mobalo aza mobala quit parce que mobalo quit ayeba ne guto ake parce que natali ka ba sorte na bona ndi bazotoka nga la femme qui se respecte ne peut pas faire des choses comme ça des bêtises comme ça vraiment batule so ba mona radino ngabi soko na ndenge pa poli na sama peka ngabi basa mapeka solo bakuta na nkana mibali oyo pe ya quit pona sa quit na ba okende so bi ba milaki biloko so pe ba tsaki tumba kuna zolo ngana bino na yibite bandi kwa basi makamsusu to kopiara te makamsu ko kopiara te parce que o ko yinanga yini o pa ko sepela sepe na nyuso makamu tsache ko tikala tsato simo po solobito mobala pembe tina rubai o ya boyini o pandimia ndimia merci.